Kuna mami tukawana eko empêcher yemire. Ebe. Zoami wana ndenge basali biso lokala tina bakwana. Banda ko etikala video. Kola lingi sombele suka bisanga. Ya lelo eza sombele suka bisanga. Oyebana nikia. Esa ba travailler ba bango. Alors ça aussi ça bon. Atiki banda ko inachevé. Oh ni. Oya somba bongo banda. Ndi kuna. Oya wa katika na ba container wa. Bateka kifuna tozile ko mongote. Nazo saba démarche azonga. Bilance. Oya tikali kaka yango. Non, tout pingete. Oui, bandeko balandi atokomi wapi ndenge to mesana kokoti na biso na bino contrat to signa. Bon moni que décor za planté to changer place to kitina onapak. Onapak o ezra kala office national de café ezra 14e mairie. Makambu ele kaka awa business to yebi. Ezra makambu ya détournement. Mbongo ebele o ba concession, ba patrimoine ya Ozakaf etekama ya onapak etekama. Baja batombo kaka bakangelaka mokonzi na bango portail okokota te poser be explication mbongo ke wapi nani ateki lelo tozongi susu awa bola na bokebi nyonso toko beta masolo ya 15 millions de dollars bungi 15 millions de dollars et puis combien de millions et bungi Kimbuta azu combien 21 millions ah ba mbongo za ba millions mais ba kola ba kufa pauvre classe malongaise la raté école malongaise la raté ba congolais ba kufa toujours na passe ya mboka na bango moko Congo mais bande ko musuba ko bonga bolanda na bokebi nyonso nini to ko sala ana onapak mbote ndeko ngai Mbote journaliste bonne santé toza malamu vous à l'aise naza à l'aise to moni bo bengi biso awa lelo za kimbongo mbule beti mbule sili bobite ata mbule sili ata ko mbule sili biso ya beso loba nini oyo bulinga eboloba lelo mukolo malelo. Merci monsieur le journaliste toza na makambo ebele ya koloba soki to bengi yo eza rapport ya situation ezali kolekana kati ya établissement na biso onapak ko ba bengi office national des produits agricoles du Congo oyo to bazalaki ko benga kala ONC bazalaki ko benga lisusu kala lisusu Ozakaf. OK nanga yeba ndebo zabwe awa ministre tutelle na bino boza na ministère nini biso toza na tutelle la ministère ya agriculture. OK nini bo senga na bino za nini oyo ba konzi ba kolok ba yoka nini to kiti awa to komwa plus ko na mabeli na bino onapaka. Monsieur journaliste ceux qui tangani mukola lelo yo ezali en rapport avec entretien na biso ya mukolo ya lobby na ministre na biso asololaki na biso au sujet ya bozongi ya ADG oya kala suspendi oyo ba suspendaki kombo monsieur Guy Bompate yangwana toyaki to restituer na ba base na biso ozomona bato nyonso baza na sima eza comité de base toza na au moins 5 syndicats awa toza na solidarité toza na INTC toza na CST toza na CDT na CC. Alors tous les syndicats on a toza na ba base yangwana comme eza démocratie toza en état de droit il fallait que to restituer bango oyo nyonso ya yebisaki biso. Alors ministre on a yebisi bino nini ya koti kala sikoyo alors comme c'est l'instruction ko pesa bon comme aza tutelle la biso soki makambo ezali ayoko kuta dossier yepi ayebite ezali dossier ya vente oyo ya patrimoine omoni concession na biso yo patrimoine etekamaka grande partie ya patrimoine ezala awa na Kinshasa ezala na Goma ezala na Beni ezala na Bukavu alors ezala pe na Bunia nani ateka yango ezali ancien DG Otowich Koloba oyo azalaki suspendi au dossier ezali Guy Bompate et au dossier ezali na niveau ya cour de cassation mais malheureusement dossier wana eza na cour de cassation puisque oyebi que les civils n'est-ce pas le pénal tient les civils mais dossier malheureusement dossier eza na cour de cassation toyoki kono a comme si dossier na cour na conseil d'état a eu décision na yekuna
oh non ba réhabilité bazongisa ye yangwana ektoke ya yebisi biso yango to ya koyebisa ba travailleur yangwana ekto yebisi ba travailleur balobi te makambo yo to fansi yango mingi to lingi ke presse bamkonzi chef de l'état président Félix Antoine Tshilombo ayoka situation ayoka parce que basaki 37 ans ya lit balingaki changement yango po bato bayiba te bato babonga na loyenge pete muta bonga yenge bena mibeko asala mosala po abonga awa bino ezala na gouvernement na yeti ya sika liboso pe bangi moto ayibaki siko bino ba travailleur message ni fa bozana bo pesa yemoko Antoine Tshisekedi Tshilombo yangwana zoyebisa yo en tant que président de la République na slogan d'abord le peuple d'abord. Ils n'ont pas le ventre d'abord, mais c'est le peuple d'abord. Liboso zanini social. Vous comprenez? Bon, papa Lutu, nous liboso zaliboui. Marina Yeba. Ministre titel Nabino, Aza ya INC, ya IDPS, ya cash ya FCC. Naza sur je ne suis pas fameux comme politique, mais Aza monté à cash. Ministre Nabiso. Oui, Aza ozomona bandeko ba Rolanda biso. Oeza magazine to komi wapi. Ba maman balobaki biso kata te. Omoni ministère ya agriculture oyo, ministre ba ndeko ba koloba, wa jiraka makambo tali café. Ministère ya agriculture ya ndeko tombola mboka. Omoni Sénégal. Baza riche, baza ba patron na suna diamante, soki orte nguba bilanga. Hein? Ministère oyo yo zali. Ndeko, eza ministère oyo ezo senga ke mboka na biso kende liboso. Malgré un accord de Moussara côté terrain nous avons besoin de tout bandako mais ministère wane ko ça de mboko na biso mata qui tape mata mais yoka makambo ko bimawa te ape monta boni de quoi détourner tant yo kozong ça aux complices tu as tellement enveloppe comme ils ont dit 17 000 yo mois de ça na ba pierre ko wuti na papa donc tu ba nini au conseil nini to makambo ni ko loba on de quoi lobité nini les autres cas au juste. Avant Nan Maloubanangai, tu peux rendre un hommage au président de la République, Félix Tshilombo. Parce que Yende Moutaye souffle Yasigaya, le slogan est le peuple d'abord. Peuple d'abord, il veut que Liboso était mekasi, peuple biso. Biso a peuple une affaire à 800 agents d'office. Les Camboyo, il y a conseil d'État à Zumukan, il y a Zonisa, Moutoyo a bradé patrimoine. Il y a entreprise, tout ça, ils ont comme ça biso. Le bas lingala papa a zui biloko ya l'état. Il y a biso banson, il y a commission, il y a teki. Comme la français, la français ils ont battu. Au moins la français moutayibi, bazo boa détourner. OK, ça vole. Ils ont mouyib, c'est-à-dire que eloko il y a compagnie. Parce que pourquoi il y a atekaki yango? Parce que biso ba délégué to sengaki na l'état. Que pas ces légués bisoming office état ils ont matali soutien ba retraité ba zoko futa maté ba kufi pe ming ma bala pe kufi ming et puis il y a mis ça to ko relancer office ya ngwana l'état na tango ya ministre na premier ministre Matata Ponyo andimaki loko wana po ba tekango en plus de cela et loko même oya ko ko tekate net banda ko bino ko ko mona ko ya concession ya Kinshasa ezaki prévité ya salango na ndingine ateki na Bukavu na Goma na Beni ateki na ndingine dans l'ordre il y a à peu près 17 millions de dollars américains mais mongo o biso to moni ba miete to moni kutete to moni ata eloko mote mais toujours comme moi que conseil d'état a réhabilité a blanchir donc toujours yebate nani awa nani asispandaki ezaki ministre to parquet général ezalaki ministre. Donc l'État, mais ministre sortant. C'est pas pour nani. Po bande robina na bazaki église mokoto infraction zalaki wana. Infraction ezalaki vente ya patrimoine. Donc il y a yibaki, il y a tika sans instruction il y a l'État. Ndenge ministre alobaki na boko teka boko te premier ministre après ndingi ça, il y a tika ngona ndingi na ye. Après c'est aval biso pe to signaki biso nyoso to signer ministre ndingi biso kasi que no to se retrouver. Ni biso ba effectif ni ba retraité donc elo mo asali biso ba kombo ya ndeko yango ezalaki ndeko Guy Bompate donc na à son temps ministre oyo asalaki suspension za Georges Kabongo Kazadi. OK tozo ngoso papa awa papa le kanano boye mbote mutamutu mbote papa
Bonne santé. Ah, santé, ça bien. Message ne ko pesto ngona bandeko ba kolela a passe na passe. Toza bona année pe réclamation 2019 et ça année à réclamation. Malgré 2020 et que ça année qui va te trahir. Tant boza année à réclamation ba konle ba kolela. Ni ne ko leka a juste na ona paka. Biso na ona paka tozali na pasi mingi kulandisa mukonzi wo tozalaka na yekala Guy Bompate. Guy Bompate ateki biloko nyonso ya compagnie. Tala suki na ngai ya pembe ndenge komi. Nakotaka trop jeune kitoko. Mais nazobima lelo sans eloko. Na sengi président de la République. Ye papa alobi aye kubundisa ba anti-valeur. Mais comment anti-valeur oyo aza kulinga zongela biso? Soki aya ezapo anyata biso akunda biso po atiki biso amuni biso tozo pema. Toyeba ndeko wana Guy Bompate. Mbongo combien de tournera awaki ndana zambola mbongo boni. Abimi a eu à peu près 17 millions, mais à Zoko Sebiso, 17 millions de dollars. 17 000 francs congolais, 17 millions. 17 millions de dollars. Bon, tu continues là, non? Ce que tu as eu 17 millions. À quel conseil d'État que vous pouvez savoir, moi, d'ambo, c'est là qui n'ango, papa zongi ça, et ton dingini. Kuna nazate, quand ils ont ça, à pesa taba retraité et le côté. Biso basali et le côté. Nani relance la compagnie a sali le comme côté mais alignation ngele nini na conseil d'état ou alignation ça yewana azo c'est ni yebisa papa ministre o ibapesi biso akota na nzungu wana te nzungu sie baby talaka ministre auti na ndako te o eza Kongo ndeko na ngai papa na ngai auti na ndako comprendre ndeko wana azwa 17 millions akota ta moi monika lonika million moko a centaine de kona grosso modo quoi. Mais ata uliendenga wana sala musala na ndenge sengeli woza la propre. Papa munganga boni papa naza bien yo papa munganga papa munganga siko pesa ba congolais traitement ya sur la télévision ba Rolanda yo papa nini ekoleka ana ona pas que juste. Merci journaliste na ko peso biographie na ngai ngana kotiawa na lera on sait tibe ko changer aux akaf ti siko on sait maintenant on a pas nazali awa depuis 81 na ko lungule côté ngata mutu na ngai ndé muninga uti ko loba mais tozaki bien na bakonji bon Guy Bompate aza 15e DGA aza kutu PDGA azaki na sima mutu azaki na sima de PDG Kangweni aswani saka bakonji na ye bongo ba suspenda ye 3 fois akeko pema siko alingi susu na nshio na malamba azobundisa ye o ya bimisa azumse zini pendant 20 ans. Merci. Na redifié muke na maloba muninga na lutu o moni kote to wuti yona biso avalwana ezali ba pensionné ba lelaka et pa ya premier ministre Sota matata mponyo ya kuteni na yango po afuta ba retraité afuta ba yere a lancé compagnie et le côté a tiki awa 17 millions a kanisi bisote ba pensionné ba actif aka tekene intérieur o mbongo intérieur montate ebite kuna bato koyebango bato basala na intérieur mais biso to bango 17 millions azoko lesa pour que bazongisa yi aya ko sala nini abomisi ba pensionné belé abomisi ba veuve belé abomisi ba l'orpheline siko ndambo etikali aya lisusu ateka 4 maisons sur 13 maisons kuna ateki 9 etikali 4 au bout ko filmer alingi alia 30% ya client akenda ka kilia wana yo kangai groupement munganga zo loba alanda bo Guy Bompate ke nuta 30% na ye awa le pangu na ya koteka lisusu ezate. OK, merci bandeko to oui etikali ndambo lobi ba konje ba kiti pona bitumba ya Guy Bompate ba partenaire ba yaki kuna na nouveau premier ministre oyo pour que ba relancer compagnie premier pardon na ministre agriculture a boy ko zombo wan c'est dire za pour Bompate ba partenaire ba ye yoka we ma papa zanu wana za makambo zo toucher biso moni soko so simba drapeau aussi na magazine to comme wapi weza kamba drapeau de ba partenaire ba ye ba invest ba tsami solo na ona pack pour être que liboso ba konle ba sepela ye ministre agriculture aboyi parce que azozela bongo ndeko so Guy Bompate aya
moto ba bengana pour avoir 17 millions akenda na yango. C'est ça? Eza vrai bongo aboyi puisque au moins azongisa bompati awa po basala misala wana. Mais awa ezine oyo bompati avali nango awa isali 20 ans. Malamba azongisa ezine a formé ba technicien, a ju ba ancien technicien bazongisa ezine. 20 ans machine ezo sala te. Si comme mokonzi ndenge wana azana pesa bato, azana pesa ya misala ya relance. Yo ovansa ye olungula ye bompate akoya lisusu te ministre de l'agriculture soka alingi bompate ayawa président de la république azwa mutuna ya pese poste mususu na awa na ona pakite na ministre de l'agriculture ya mibale office oyo dans le temps baza kolatisa ba policier ba soldat devise okota siko devise okota pourquoi na niveau ya ba ministre ya boye ba devise mbiste kena wapi bon siko relance na biso kena eza wapi ye c'est pourquoi ya wana zana ngo ngana zobima groupe munga zobima enka moko ezate mbongo bompate alia na lupango Okay. Aya kosala nini? Okay, papa ba lobby. Est-ce que makamba papa ba lobby to yeba ndiko na biso gibo pate awa na ona paki awa. Nini oyo ya sala ubake ba ja ba tomboki tambo yoki conseil de tel biki ndeko na zonga ba blanchir ye nini bio siliki pona ni. Biso to siliki vraiment makasi pona mais gestion na ye. Ateki akanisi biso ba travailleur te. Biso ba syndicaliste to kota ke pa na ye to lelaki. Tozaki na 250 mois d'impaiement. Le commission qui 300 qui combien? Tobi futa biso ata 10 mois ya pamboyo. Gibo mpate aboyi ko futa biso. Ndeko na ngai passe na motema. Nazana mingi ya koloba menazo ko koloba ngote esalinga kutna estomac passe. Po ngana yaki yawa na 22 ans. Leo na komi na 61 ans. Nazo bima boye maboko pamba. Vraiment ezo sala biso passe. Nga ezo sala nga passe mingi. Eloko ngana ko senge pa ya ministre akita sur le terrain. Aya ko yeba nini ezo leka awa na ona pak. Pe relance. A soutenir biso na kati ya relance. Akoyi ko yate. Ya yoka kala ngoloba bompata zo loba na ye. Akoyoka oya biso te. Ok, merci bandeko balandi to komo wapi na kanisa ki na mboka na biso Congo télévision zalingonga to lingaki changement mais changement yango to lingi ekende na ndenge moko ya bien. Monsieur Mopati biso to salaki document depuis 2011 ne l'état futa biso ba to bindi pension to salaki mikanda depuis 2011 to yoko zwa rapport mais to yoko zwa réponse bateka wandambo ya biloko bafuta biso ba pensionner Mopati tango abengi biso tango basine mukanda po bafuta Mopati alobi mbongo wana na kosalela biloko ya leta biso lobi malamu futa biso ndambo usumba biloko ya leta Mopati aboyaki. Alors entre temps depuis 2011 qui 2016 toza souffrir te leloyo. Après Mopati balunguli ye alie mbongo nyos. Mopati balunguli ye le barabien ale mbongo te ayibi mbongo kolia balia kalipa ye azimiso akwimiso la leta ke na yango. Alie mbongo nyos azwi mbongo nyos ya leta. Ata biso ta leta mukulu ya compagnie aibite mais alie 17 millions. Afuti muntu moko te même bato bazalaki na musala afuti bango te. Lelo ministre Kabongo azwaki décision à suspendre ye pona makambo ya mbongo wana. Sikoto yoki yo ministre ya siko koti na place. Oye, le sali ministre du président ministre mususu. Rapport ya Mopati omoni ya una table. Amoni ke ndeko na longola ki ye yokate ministre de l'agriculture amoni ke ndeko to longola ye pra moyibi. Mais ye alinga zo sandeko baba bile obi mabeli sa imba boya mwasi ya molai pesa ye mobali pe ya molai. Alors, yango wana yo ministre ya sika batie yo balobaka soko ke na mbuka bato bazoko beta mabina na kingo yo pe beta mabina na kingo. Oyo kota document oyo kuta document ya Mopati ya liaki mbongo yo ndimine o parquet azungisi ye. Yo tuna parquet yo zungisi ye ese asa sambi. Asambi te. Eza conseil d'état parquet. Conseil d'état. Sikoyo to yokine Mopati bazungisa yo d'office. Mais basali nyonso zakafu balobi ministre d'abord ya kota la compagnie oyo
mwana oyo sona PDC oyo azali awa asali mbula mibale te abengi bapensione oyo bayebaki bamasine wana masine eza kosala kafe eza kosalama me mopaki bambula nyonso avandaki awa ata eloko moko asalaki ezali te. Ministre azozongisa ye po omoni atikili namba moino bozovivre bazozongisa mpo soya koboma nde bina kostermine. Alors yango wana biso tozwi décision yo ministre pardon tosengi yo oza mokulu koleka otangi mingi okokuma na bozobo na mopati mpona nini wana oza kokota na bozobo ya mopati mopati alie mbongo ya leta kompani ya leta abumi nyonso tu président ya république alobi muntu nyonso tu akokokamata eloko ya leta te me mopati abukaki kesi ya leta. Alors biso soko yo ministre ozongisi ye awa biso mosala mokolo wana ekangami tokosala na ministre oyo chef d'état il faut tobenga ye il faut tokende kuna tobenga chef d'état aya kotala makambo oyo yo komema makambo oyo na conseil des ministres te mopati biso awa akoya te sino biso tokuma na président ya république. nga message nini ya suka osalanga kopesa ya bandeko nyonso bakolanda biso nini ekolekana ozapaki pope kimi ekota awana ozapaki onapaki pope kimi ekota awana onapaki il faut bakonzi ministre ya ministre asala nini bakonzi bata conseil d'état basala ndenge nini poussana oui tasko caméra. Merci messieurs les journalistes yo moko landi ba réclamation ya ba oyoki posa na bango ezali ke justice esalama na mboka oyo yango tozosenga pe na président de la république justice yango nde koelevaka nation mais soki tozomona ke justice na biso olie eloba droit ezali kosala bare moko oyo ya lokuta oyo ezali mpona intérêt ya population te ezali mabe biso tolingi un état de droit toza ba congolais toza ba étranger te toza na droit ya ko revendiquer omoni ke ba travailleur base nyonso o ezali ba base bazalaki na kanda mingi mais toyebisi bango te ministre na biso ayesika au fur et à mesure ya koyamba ba autorité na biso nde ako comprendre situation ya mboka na biya établissement na biso toza na ba dossier minene oyo tozaki kozelepa na tozaki kobondela ke nzambe tosalaka chaque lundi yo ki ba partenaire ba ye ba chabino poids bango bazongisi bango babitebo kende bo zati ndeko na kokota esala ki minene tozali na ba dossier oyo tozali nango oyo ezali priorité o makambo ya conseil d'état pour na biso zobenga ngo distraction dossier na biso munene zalaki soki ministre aye a s'occuper na état des lieux établissement na biso concernant la relance, concernant la relation avec nos partenaires tels que les AFEC, surtout problème tozana yango, problème ya décret nabiso ezali en souffrance. Tozana décret oyo l'état pesi biso ndingisa. Tozwaki yango le 24 novembre. Décret à Sika Obachan le 24 novembre 2018, tozwi décret à Sika. Au commis établissement oyo ONAPAC, Office national des produits agricoles. L'État peut si contrôler ango. Mais problème toza nango lelo toza que non, opérateur économique va respecter quand même loi pays. Personne n'est au-dessus de la loi. Et l'autre tozola qui cause la babilo kwana. Ba partenariat oyo toza nango tel qu'avec les Parsa. Ba relancer café cacao na ex province Équateur. Nde biloko tozana ngo eza priorité ya relance. Mais dossier oyo banda ministre na biso aye nanu penza tozalaki na posa ke aya to présenter état des lieux na biso. Dossier na biso asunga biso même na bakambo ba budget annexe asunga biso na ba problème wana. Alors tozomona ke dossier bompate oyo déjà pour na ba travailler ezali kombo moko ya mawa. OK, merci. OK. Ezali kombo oyo biso tokoyo kolanda ngote. Mais tolingaki justice salama comme dossier eza na justice, eza na niveau ya cour de cassation, jamais il a changé à longo na cour de cassation qui ne cour saisir juridiction mususu loko la conseil d'état. Alors biso tolinke no dossier wana ekende tina suka ba rendre yango toye ba ko récupérer
tozalaki non na les 5, on s'est rappelé les 5 la présidence de la République. le 8 mai tozalaki na président de la République, tozalaki na ba banderole ba komaki nini. Toye ko demander na chef de l'État monsieur Bompate a restitué patrimoine oyo ye a bradaki puisque patrimoine o balobaki ateke zalaki ndambu mais ya généraliser vente nyonso. Tala okotala bakoko filmer kuna journaliste wana moni ezali torréfacteur pona konika café. Comment torréfacteur oyo basombi eza na 507 000 et outil poto net voiture ezanga même ba pneu de rechange. Donc torréfacteur wana eza incomplet et me coûtait 507 000 $. Comment il lance? Ba preuve yango mbonani ke mutu a détourné bolo ba ke no bo blanchir. Toza na blanchisserie na Congo, mais toyebi qu'avec la politique ya chef de l'État na biso, ça ne va pas passer. Ok, merci bandeko balandi to komo na suka. Bandeko so balandi biso ke on a pack eza place basala café. Ndeko na ngai président makambo ya oyebani mina mamba café. Président Gabriel Mokia Mandebo. Obeta masura place oti. Okobeta ta toura te. Groupe Benda Mobimba, obeta masura café. Place sango bima patron awa. Président Gabriel Mokia masura obeta banda kuna yo nde awa. Bandeko bakolela. Ministre de l'Agriculture Mokonzi aleka ngula litoi mokote aleka ngula matoi mibale tango yokaki moto mosusu il fallait bien ope baza awa est-ce que boya nanu nini elekaka awa avanga na koma tango bosaka remise et reprise makamba l'état ezaka ba faire courante koyato sera complice ya kokoya ya mola mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi un jour bale bakende ndeko ozaka ministre de l'Agriculture te otekaka kibokonzi ya Félix Tshisekedi voilà ari yangoyo mbina biso to accompagner to ya to tuna bango nini ekoleka awa na ndeko wa kene ya 17 millions de francs congolais yokate yo babi 17 millions yokate 17 millions de dollars. Bon mama natikali bino ngana na sukina no